Mama Congo abimisi secret nzoka zala Shell. Mama Congo ozala Shell. Osala kindumba. Olongwe poto. Oke Afrique kosala kindumba. Mama Congo. Tumba moko so bana mona mutu bako mona mutu bandeko ngana kenda Braza plusieurs fois mais na tika koya ka Braza mkona kenda na ONG nanga na kota ka butu na bima 4 soki 30 na nde na kota na mayango na nde to 10 minutes bo 5 minutes bo komi to bo kota mutu kamba mo ezozela et puis na bichi te moi ba pembeni ba yebi makam na bango basalaka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Beauté, ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. C'est comme ça. Yo yebite posa na mukondite. Ba biso otozala ba 30e bureau ya certains ministres mokoboy. To mona pasi, na mona pasi ya kokatisa brazanga oyo. Ba bengo na 22h. Ba bi nini mo ezozela na beach kuna. Ezozela yo. Comment on a bakatisa yo mama ezelenge mais ça biloko olo to nango fierté voilà mais c'est juste pour te dire oyebi makambo wana te bandeko likamba kokamwa ya somo bon eza nango ya kokamwa te kindumba eza normal Yvette Okapi asala yango nzoka bosala yango bongo Yvette. Ngaye. Wana ndefo na kamwa. To mama Congo ayeba Braza te. Bazo kende ko bimane na Brazzaville. Bazo yeba Braza te. En plus bazo zoye. Ozala sang-froid. Bandeko obino bozo landanga. Bokanisa bien. Ozalaka deja na poto. Oya na poto mwana muke ndenge ya lobaka na nemva ake Congo kindumba pamba deja kosala na kata Congo ozala na keba na bato wana me ye mama Congo alobi na munoko ne moko propre munoko baza kokatisa Braza na babutu bakobengi kaka boye sanki ayeba. En plus, pe muto azako teke penza kitoko. Kanisa muto azako teka ye. Azoloba azaki ministre. Mais d'après nga, azalaki commissionnaire. Bon, to tchaka azaki ministre. Atako to oza ministre. Bon, ministre e banksa nango te na Congo ya. Loba na Zaire ezako banksa. Ou bien tant mususu ba ministre mususu ba bankisaka mais misusu ba bankisaka na bango te na ndenga solo papa ya Saratola tolobaka nini ministre no tozomone mutakala bazosakane na mwana moka mwasi azopase pa ya bagofax ministre bo comprendre tina na oloba gouverneur bo comprendre no soki tokei na mususu lisusu ba filma la kanisa boyebi soto kati pe na Brazzaville ba filma ndenge moko tokota na Angola 14 ndenge moko toya na poto ba dofil ndenge moko yangwana ba ministre mususu ba bankisa na bango te baza na bango rien du tout mikinza alors sikoyo ye bandeko vraiment bokanisa bien aweza rando te bon
eza mbrando ekosila te. Alors ye akei mpenza alongwe poto akomi Congo, ezala bayebanaki soki ndenge nini. Mbala moko moto amoni ta moke akoma obenge atindi mutu bamemi ye, bokanisa bino moko auti poto, yo uti poto oke Congo, mwana mwasi moto omoni soki na avion atindi mutu akozwa yo babengi na telefone oke pe mbala moko na butu balobi no bete tokatisa no braza omituni na opete okoti ruru okatisi butu pe ozobanga no te bakokoboma yo, ozobanga na bango yo te bakoki koteka yo, ozobanga eloko moko te. Mwana mwasi asala kale. Yango ko na comprendre sikoyo. Boyebi ke tala nakanisa mwasi moko asalaka ménage boye na batoilette à Gare du Nord, bakokana elongi na mama Congo. Nayebi te on dirait akoza mama ya mama Congo. Mwana mwasi wana beta balubwakwa na koluka na renseigner omona un jour ekozala mama ya mama Congo. Na koluka penza na tala na yeba kokamwa bandeko, kokamwa mama Congo oyo kaka asalaki ndumba molaso. Non, incroyable, mais c'est vrai. Te bandeko, kindumba eza mabete, eza musala ebanda badakala. Ona nasala lisumu te abamba mutu na mabanga ngate munaloba kolo Yesu. Me totala malamu bandeko, totala oyo mama Congo asali eza somo. Alobi peke onde azaki mobali nanga 30e bureau. Azomitya na poste ye moko 30e bureau. Okosa banani. C'est comme ça. Yo yebite posa na mokonzi te. Babiso otozala ba 30e bureau ya certain ministre moko boye. Tomona pasi, na mona pasi ya kokatisa brazanga oyo. Babengo na 22h. Babi nini mo ezozela o na beach kuna. Ezozela yo. Koma wana bakatisa yo. Mama ezelenge. Mais ça biloko olo to nango fierté. Voilà. Mais c'est juste pour te dire oyebi makambo wana te. En plus azala so muyibi. Mwana mwasa muyibi. Tondani bosali boseki elenga poto pena na époque wana ezaki bokoti pe mwa magasin boye ozwi pe mwa fantaisie obwaki na saki chua oke pe na mbila pe bozwi mukando bimisi obi non demain je vais pas refaire yebi poto yo azopesa pe bato conseil pozala mwana pota solo foko yiba tala muyibi yo nga nazala na poto awa nayiba te. Nazoki na 40 ans nayiba te. Est-ce que naza mwana pota solo te? Faut beta nguma. Bon, nguma na beta. Alors, mais yo ozotinda génération sikoyo pozala mwana poto foko yiba. Ba filmer ba tia na Facebook. Yango zokotela okapiko bosala même musala pot kokanisa ye ntango ozokatisa braza batyoka na zamba batumbiwa non bokekutana na ba okapi ye mpe kuna bazotumba bosangani elongo partouze ngai tala terrain wana osombaki otongaki yango na mbongo kindumba eza te mobali asombelaki yo
ozo comprendre non nga na yebi bato bazwa baministre siko ya solo ya linzanza te baoyo bazwa homme d'affaires ya solo ya linzanza te to homme d'affaires ya solo azwi ye mwasi ata ya linzanza soko azwi ye mwasi fo asombela lupango si baclotira na bacouleur biloko tu complet yo zwi kaka bafungula okoti bongo basalaka ndenge wana ocomprendre non basalaka ndenge wana basalaka te okomotonga yo moko olobi asombelanga eloko na bénéficiaire na wana en plus okesala 3 mois 3 mois ya kindumba 3 mois okoka soni te mama 3 mois osala ata 2 mois te non osala ata 2 jours te 2 jours de Jésus belé alobi mpe ayebaki Brazzaville kaka mokolo azongaki mwana mobali wana alobi na ye oyo azobenga mobali na ye 30e bureau yo mwasi na nga sa amoni fo zonga yoka nayebisa yo ya mwana mobali wana abanda koteka yo oza kobima na mibali mosusu après avoir kobima na mibali mosusu nsima nango lokola ayebaki oza mwana poto bana poto bawumelaka te me yo ntango ozwi gu mpo ezalaki na gu ya mbongo na bilengi kanisa na poto baza kopesa yo biloko yango bazolakisa na motu teke babimaka na yo motu to azala kobima na yo donc ndenge wana kaka neti yo moko oyebika moyen naloba ngo mingi eza te mpo na boyi bapeti mingi bakangelanga makolo en plus bapeti oyo bozolandanga na oloba na bino te kaka na mama kongo me na kati wana alors yo ozwi gu ya bilengi na mbongo olingi olekisa 3 mois etanke motu wana yebi bana poto surtout basi basalaka 1 mois 2 semaines yo lekisi 1 mois na ndambo azoteste azokontinue koteka yo 2 mois azokontinue koteka yo 3 mois alobi oyo te fo azonga oyo ayebi mpe mingi amoni mpe mingi amoni mpe bilongi ya bamaster nanga ebele acomprendre basekret ebele fo ozongisa ye bazwi epakoli ya kitoko bapesi yo lisusu aye kokosa yo madame nanga siliki mpo ye moko mpe aza konia to ça c'est vrai me azoteka yo o madame nanga atimbeli bakimisi yo ngambo omoni sikoyo Brazzaville na moi okatisi tala yoka bien oyebi d'avance olanda yango na TV même bamikonzi ya mboka oyo nakotanga na nga kutu moko mpo elobamaka nango na télévision française neti deja Chirac na mwasi nazali na ndako femme oyo ya bien Chirac akufako ayali ye wana na mwasi na ye mwasi ne wana akendene mbala ebele achanzai na basi mosusu babimani na mibali mosusu ye babima en plus na club wana baministre na baprésident bango kamba bakendeke kuna mpo comprendre na poto esalamaka na Afrique nayebi mpe bakombo ya bato basala nayebi mpe basi ya baprésident oyo bachanza alors bongo yo kanisi okofaire croire nga moto wana lokoti yo na avion ale sikoyo azobima na yo azwi yo le 30e bureau yo moko kanisa nanu bisiko mitie 30e bureau mpo yebi ezalaka deja te soko mitie wana oyebi deja donc makangu nsima nango azoteka yo mpo oteka molimo
et puis kimpino wana eza robotama te sur et certain mama oyo asalaka ménage na gare du nord ménage eza mabe te eza mosala kitoko majorité bacongolais to ya bamindele ebele basalaka ménage yango mpe sokolaka biso ville bamagasin botel mais soki nazoloba mama wana akoki kozala mama no parce que bokoka na bilongi apart kokoka na bilongi ya beta balobwako ebele alobaka mpe mwana ne aza mama Congo siko bamama Congo baza ebele yango nakotala nameka koyeba soki nayebi nakoyelo lisolo ya mamano vraiment soki aza mamano complet en tout cas komitungisa te okozwa yango na ndenge ya bien eza te nazolobela mamano eza nde nazolinga nayeba makambo oyo obandi nango wapi po tala mosu obanda nango na 9 tokoyeba ndenge 9 wana ntango oyaki poto so toboka yango fo toyeba mpe soki mama wana oyo akota balubwaku soki kimpino ye wuti na biloko oyo aza koteka po c'est possible po biloko wana eleki bombe na puissance yango kaka ekozala evandi nango wana tsunga nango ya pamba epesi kwiti donc esengaka soki ozosala yango fokangaka zolo na maske oyo mpenza ya makasi bon mama Thiel asalaki ndumba oza mpenza vrai no yo oza vrai ndumba toza mpenza ndokinaki ndumba po vrai ndumba oyo asalaka mpenza bien na vitrine légalement ata asali na mwa balabala mais tozoyebaki eza mosala na ye wana ba vrai ndumba oyo baza na honneur ya kozala bandumba baoyo mpe basepelaka na bango balela nzoto balela mpe mbebo wana ntango azoloba bango ye mpe aza ndumba moko honnête aza bien mais ya yo yango oyokelaka mpenza la baronne ko kanda mawe moto oyo azanga mobali akokonte na ye mawa bon histoire nekoya kobanga te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katesana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.